Nakindaki nazana masa na nga moko nakindaki amemaki nge panganga moko tukomi panganga nganga pesi nga ba condition makambo nyonso ya yebisaki nga nganga isaki yo il faut poizo mbongo wana il faut abima na ndeko naye yebisa ngai eza 3 fois oyo ya Etienne azo yebiso kaka makambo wana il faut abima na yo lokola mwasi to bobimi na ye wana déjà nabimi déjà naye peza teke mbala moko ya na ngai yo moninga mobali ndeko na ngai ata yo moko parce toza na choix te tobima bima vraiment nga naye nde naza nozomona nde navandi wana navandi vraiment na courage ya moi mobali ndo moni vraiment navandi na ngabo parce que nga na remarqué eloko wana plus de 2 fois ye avato banda makambo wana comme si aloba nazotala boye moto aza ye moko mais moto azoloba si réellement makambo ndeko na biso Floria Otikoloba azo regretter yango sincèrement c'est Dieu là nazomona limite n'était pour akakola ye nakoloba no boy boza jar ya famille oyo esenga fo botambo na kati ya purité ainsi que sanctification initiation na respectabino s'il vous plaît na ko bilaki parce que ba bêtise oyo oloba oyo ba bêtise oyo oloba oyo est-ce que ya fa nsinga yesinga ba muso oyo oloba oyo eza bêtise yonde ndoki makambo oyo zo sala na yonde ndoki ngani wana nyanza ndoki yonde ndoki babuso ba oso ba pesi mo ba bisa réputation ya star kolanga ta aso kati pe boni mango abatsa isiku buso ba boni mango nana akopesa nga mbongo nana akopesa nga mbongo ezolobela sur les rapports sexuels entre mibali na mibali ngala bilaki limabe efeka ya kusara acte wana olatia. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire devinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsonneau lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026. 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsonneau pour un examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilenge basi, ou bazali na problème to bokono o natangi. Omona makila ebele na tango ya ba règle, omona makila moke to mokolo moke na tango ya ba règle, bandeko basopaka zemi de façon répétée, ba avortement, bandeko bazana ba douleur na libumu. Ba douleur ici la raté pas sinacé à libumu. Bengi ici bien la campagne toza ko lancer ko banda mokolo le 1er mars, kino le 31 mars yambula auto za 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853 318. Adresse avenue centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Nanu na mona délivrance à Boété, na zo mona délivrance oyo pasteur Chiko azo sala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès que tout le monde a des délivrance, mon chose a forcé. Dans ce monde, ni des mois sur maintenant, tu as moutou facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kamusanga ina zone sengo mingi. Mais tant que tu as awa solution ezo zala dans l'immédiat. Il y a un kumbisin zamé na la mingi. Dès la découvrir ministère. Nandi ma papa pota shiko makapo asala pour la ngai yebe asala kanzamba abanga abanza kana na kaya basu ana pota munele ba image ezali ana pota kasa kuja aka pota shiko pota ngo sile amba
ekauka pense masala pe ngato na ba na passe na puta pe puta zo ki batin bele silaka te esilaka te ba dessin ekauka te donc to na tonga pasteur asima ezaka be ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans be pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si hôpital bata bo koko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bo kokaite donc ndeka na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV ndaka na TV apporter frère ici natali kamo abonda 5 mois aya ko sel ko za ko vimi ndaka bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngapa zanaka na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa, donc pe na pe awa pe donc abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babika ki to kota ki mobino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To qui profondeur pour na bata maladie ba bikaki binombo ko botala ba témoignage. De toute façon aux ans atala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre le fara au monde. Mais asa eloko na Nzambe Moïse ani eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba douleur à makolo mais na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ani eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ani eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana na mo na ye en privé na vivre amour donc commentaire ya te boya na osana bokomo na esaku ya kolobate donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na osana na eko kumisa Nzamba osana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête na ngai papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré aumela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter Mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladie bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo ndebo moninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire na koko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi bala moko ebesi la mananga nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga suste ndebo monanga bo gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière.
papa. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobota te, ndi yango kota la keboka bwana. eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi eloko nini? Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Il y a un verset de la Bible qui nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ndekonangai, olubarani, pour la vie. Est-ce que de jour tatola malam pour la vie à banana? Est-ce que de jour loba maloba ya positivité pour l'avancement ya musala na yo? Mesdames et messieurs, yeba maloba nini oyo okoki koloba. Mbote. Merci d'avoir nyonso appelé sa biso confiance na chaîne Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Ekokani na yo nanga na biso nyonso. Merci parce que vous allez qui belé so que monsieur Koti tout le monde a ba commentaire, ba suggestion na bino, ba remarque na bino pour l'avancement ya chaîne oyo ainsi que pour na émission oyo ezalaka. Bravo Jésus. Bravo Jésus et émission oyo et différent na yo et mi marabiso na présence nzambe. Kozana nzambe et c'est sengo makasi na motema parce que so za nzambe nyonso ozoluka ezalaka tout autour na ye. Bible lobi tout a été créé pour lui et par lui. Nyonso toza na posa tozwa oza na posa bana oza na posa musala oza na posa avancement eza ye et créama pe pona ye soka yo kangami na ye otiki yete ye pa otika yote a repesa yo. Merci à notre sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision, ezalaka Jésus-Christ de Nazareth. Apesinga santé, apesinga mwana, apesinga mwasi, azo continuer ko pesa ndenge alakaki ngai. Pour na sponsor na nga nazala penda à l'aise pour na komisa parce que soki yete moto musa ko pesa na oya pesinga te. Merci à notre sponsor. Merci aussi à Papa Chiki Moukade pour nous repasser la confiance et à Rosa Lokola, présentateur de l'émission Lelo. Bravo Jésus. Merci à la famille Moukade. Merci à Bandeko Nyoso au Bazar en Europe, au Bazar en Amérique, au Bazar en Asie, au Bazar en Katinabiso en Afrique pour la contribution à Bino au Bosalaki pour na ba femme veuve pour la journée le 8 mars où ils allaient la journée internationale de la femme. Tout moni aide na bino d'une manière ou d'une autre. Ba maman bazaki belé. Image ezali. Ba maman musu balobi papa shika ki ndili boso. Nzamba sungaye, yina maman lidi ba carbonate bazala toujours ensemble parce que ezalika makasa maman lidi te. Ezaki pe appui ya maman mo bazala na Suisse. Atindaki lipota. Ezaki appui ya maman mo bazala na Afrique. Yepa atindaka ta mbongo baso maloso. Yango esali ke musapite melongi esoka mana loboko parce que to sanganaki yo ngai yekuna desungi ba mama wana bazalaki nesengo. Merci à l'équipe technique chez Bisso Télévision, merci à papa Israël Monzo, merci à Modete papa Zara Kapita, merci aussi à papa Deo, merci à madame J'espère Kachama pour na musala kitoko obosala nazanga mokote naza avec nom de Dieu puissant à travers yé Nzambe a se manifestaka Nzamba bravo Jésus amonana parce que na kati bravo Jésus biso to sa ba serviteur auto savoir Nzambe na bosolo na bwanya lolenge singili nazana papa Thomas na pesi bino mbote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Eli. Bonne santé papa Thomas. Tekimia izali na ngobe ya santé. Gloire à Dieu et ndeko langa la pesi mbote. Mbote papa. Kombo zanani? Kombo nanga Flori. Ya Flori. Moi je me présente aussi. Ndako monangai Eli, je m'appelle Robenganga papa Eli, je suis un serviteur de Dieu et je vous présente dans le boko nangai oya mobali. Et Zwami Bongo papa Thomas Fabien, Oazali apôtre. Papa Thomas. Papa Eli. Bonne activité. Il y a le 8 mars et les gars de Oui. Activité et l'équipe malam. Malgré nazaki toujours en mouvement, landela makambu. Najuka au moins si c'est 20 minutes ya kotelema wana parce que zaina bilo msufale ko kende ko muka tout ça. Mais en général eleki malam namoni ba mama bazaki na sengo balié ba meli ensemble na biso en tout cas et ça qui biso bien. Gloire à Dieu. Parce que présence na bino pe sunga ki na maman basala ki wana ba mona ke oui papa Thomas zala ki na bango longo. Papa Thomas
événement ezaka moko les événements où ils allaient dans le mois de mars si je ne me trompe pas le 26 le 25 là le 26 le 25 là le 26 spécial Lubumbashi spécial Lubumbashi et ça rendez-vous à ne pas manquer surtout pour na bandeko nyonso ya Grand Katanga. Je vous invite parce que Nzambe il est au rendez-vous. Moni il y a des fois bato belé to zwaka tant ebelé ya kopesa diable espace na kati ya vie na biso na bigende mo watu na ngambi menga na sambela chaque jour na pesa ka diable tant ndengeni. OK, c'est bien ngo tuni question mais tant on a to kopesa ndengeni tant ozwi plus de journée mobimba car on s'est lamenté sur problème oyo zanango po nini problème otungisinga po na nini Nzambe oza wapi opesi énergie positive ya makasi na problème tandis que ozoboya kopesa même énergie positive wana na solution. Or en tant que bana Nzambe nous savons que la solution ezali Nzambe ndenge psaume ezoloba bien que to recommander sort na biso et pas ya Nzambe akopesa biso ou ezali kimia akopesa biso ezali solution na ba problème na biso. Pourquoi pas tous problème to pesa Nzambe après to bando talela yi. Gloire à Dieu. Parce que nous voulons tout et ça les marquer parce que natangisi pinzoli siko le problème pesa solution siko mais to bossa na te que na kati ya parcours ya Nzambe tango azo kabola makamuni na kati ya batu likamnyo c'est ça les malolenge mon côté. OK. Pe solution ya problème nyonso ya ka lolenge mon côté. Il est grand temps bandeko ya Grand Katanga bravo Jésus donc jour pour jour to tikana mikolo muke pour tokota Grand Katanga. En tout cas, je vous assure que Dieu sera au rendez-vous parce que lobby il est le même aujourd'hui hier éternellement. Donc ce même Dieu là o asali pe bikamo na bandeko na kisasa a azo témoigner monene na yango azap capable pe ya kosala pe pona bandeko ya Grand Katanga. Apa eli na des fois na koma yana ba kwema boso na oleka ata na mutu kaitsenga kafuna kitsa glace pour na mona moi bandeko mo bazala kawana doka bazobela Thomas dans la ndege mission yo en tout cas isunga kinga makasi tout ça namona ke gloire eza ya biso te mais eza ya Nzambe parce que soki Nzambe yemoko andimi ke makambo esalema lulenge wana c'est que il trouve son intérêt na kati. C'est pour cela to kama na Nzambe wana to chaba problème mupanzi to pesa nde Nzambe espace na kati ya vie na biso comme temo toko exploiter kuna ezali remise et reprise. OK. Opesa kinini pour récolter nini. Amen. Aux 8 ans il y a coupé sa problème no espace mais il est grand temps pesa ko espace wana pour ozwa ou ezali ba solution par rapport ya problème oyo pesa ki espace. Okay. C'est ça wana eza brièvement ou ezali grand thème auto que exploiter en long et à large na biki bande ko bako vivre loboko ya Nzambe na mboka Lubumbashi Grand Katanga nyonso. En tout cas zala na kondima Nzambe pe akopesa o solution. Merci beaucoup papa Thomas zala na kondima Nzambe akopesa solution. Bato ebele bato na loboko ya Nzambe ya bravo Jésus ba biso oyo toza ba témoin loboko ya Nzambe bravo Jésus et avec Elongo avec maman pasteur le Dimokadi et bomo na loboko ya Nzambe oya de Bible lobi venez vous tous qui est chargé et fatigué moi l'Éternel je vous donnerai du repos soit pena ni piko nyonso problème wana yaka Nzamba o isika omo na longa ko opérer parce que na Kinshasa azara déjà au contrôle kuna pe na Lubumbashi il sera toujours avec nous yake bele benga bandeko éviter boya loboko Nzambe ko mona ndeko Flori toye epalabino parce que boya ko luka biso poto sunga bino et ngana misala ko bisa moto papa éviter papa tomate pasteur éviter mutasunga mais alors Jésus Christ de Nazareth ndamu vara na kati na biso pour apesa solution on assure na Nzambe oyo ye ko luka biso on a solution na problème na yo na ça vraiment si alors yamboto banda to yo ka problème oyo nango l'homme de Dieu permission au kamba biso na prière to sambeli kolo Yesu Nzambe bolingo Seigneur totondi komona journal elo Seigneur ezali moko ya bolamu ya bonzambe na olikolo afina biso parce que lobi
na liloba no etalisi biso ete chaque matin orenouvellaka bonté na yo likolo ya bomoi na biso komimona parmi bato ya bomoi lelo Seigneur ezali moko ya bolamu oyo osopi likolo ya vi na biso yango totondi yo tokozalaka toujours reconnaissant par rapport ya bolamu oyo ozosala biso Seigneur biso yeyo kosala mosala na yo tosengi yo nde oyo guide biso nyonso ekoleka au Seigneur que ton nom soit élevé en ces lieux dans les noms précieux de Jésus-Christ tobondeli amen. Amen. Ya Flori. Papa. Bonne santé. Santé nangi za bien. Santé za bien. Et là on y est sali qui est tous en dans le journal. OK, pasteur. Eza eloko moko ezotungisanga makasi. Ezotungisa ya Flori makasi. Yango kangi même ya Flori na voix. Naza vraiment bien. Bimisa mon voix na toyoka yo. OK. Naza ya makambo vraiment ebele kutu te. Zaka likambo moko ngana ndeko nanga ona vandi na ndako moko. D'accord. Navana ngana ndeko nanga. Sandako moko. Vike enda futelaka. Kombo na ye Etienne. Okay. Ya sala na ba vidéo na TikTok, aza artiste. Saka ba vidéo, donc aza comédien. Aza comédien. Aha. Ndeko Etienne. Ndeko Etienne. Aza grand frère na yo? Grand frère nanga. Yemta tikelo libeli. Te aza mwana makulutu. OK. Mais vike akufa. Oh, maman na ya kufa. Maman na ya akufa. Mes condoléances. Merci vraiment. Mais maman aza arte, aza libanda. Maman na ya yo aza libanda. Maman nanga aza na ya arte, aza libanda mbo. Tovana kaka na ye. Nyonso eza nango bien, kande bandiko bazalaka. Nga naza joueur. Na beta balle. Na beta nanga balle. Dans la deuxième division. OK. Tous à na biso bien vraiment. Vu que vraiment yo moko yebi mboko ndeza. Pose wa iloko. Faut luka, il faut sala boy. Nde tozo bunda ye na makambo na ye ngana makambo na nga omona nzamba sungi to sali nini. Tozo ata iloka kolia. OK. Namoni to sali déjà soki 3 jours. So na la moki mutu. To message déjà Etienne so to la moki Flori bonjour bonjour. Oh na kena na sala bomo na mutu aza na mouvement. Mais déjà 3 jours il est kabo na mona Etienne a changé na. So ika la moki bomo na vandi na isolé yemoko. Etienne nini? O Flori elo côté. Ngane ti mukolo na ebi déjà que eloko moko eza awa. Nde na bengai na tuna Etienne. Etienne soki vraiment nazaleki na yo yebisanga vérité ya makambo nini ezoleka. O vika na banda ko kinda entraînement. Tozaki na tongo. Esinga no Flori logolo lingo yeba sala na no kinda entraînement soko zongi to solo langa na. Na bisava. Na kina nga to zongi. Ba 19 na vandisi. Na bandaki. Oyo moko Flori ozomona nde toza awa. Totikali kanga nayo kaka. Makambo ezo avance bien te nde tozomona baninga boye boye. Po tozo ata eloko kolia yo moko ozomona. Nakindaki nazana masa nanga moko nakindaki amemaki nge panganga moko. Tokomi panganga. Nganga pesinga ba condition makambo nyonso ya yebisaki nga. Ayebisinga po ozwa mbongo yo yekoluka po nakenda ko luka nde mbongo tozala na mbongo. Wana mutakena ipanganga yoto Etienne. Wana Etienne yaya nanga. Ndazo yebiso ya yake ndaki na ndakwanga. OK, yenda zo yebisanga makambo wana. Vas-y, après que konipanganga. OK. Nganga ipare nganga yebisese lo ndeka banda ko yebisanga. Nganga isaki ye il faut poazwa mbongo wana. Il faut abima na ndeko naye. Ndeko ango ya mwasi te. Il faut abima na ndeko mobali. Donc akomisa ndeko na mobali mwasi naye. So nde Flori ozomona nde na komi boy awa nasaka ngana yo kaka. Tozaka ngana yo. Suko nazo ebate na kosala ndenge nini. Nga na yoki boye eloka liboso na salaki na gangele na siliki vraiment. Na siliki. Oh Flori siko to sala nde nini? Alobi na.
soki makambo wana kendo silisa makambo na yo moko ndenge osalaki kendo silisa makambo na yo na pokwa wana elenge nabimi nanga kutu libana navandi nanga ntongo etani abandika makambo wana ainsiste vraiment ainsiste boye vi ke ye nde azofuta ndako oyo tovandaka nga na ye ye nde azofutela makambo nyonso ata ya koliaka ye kaka soki ayebisi nga makambo vraimen ebele choix eza te natuna ye vraiment estce soki osali eloko wana oza sûr ke vraiment okozwa vi ndenge ozoloba alobi nganga wana akosaka te bato ebele bakendeki mpa na ye mpe camarade nene amemaki ye nabi ça va problème eza te nandimi mpe makambo oyo ayebisaki nga wana nandimi na nga tosali depuis 2025 wana tosali yango parce que nde naza wana ti nde nazwi courage ya koya lelo parce que nazokoka lisusu te depuis jour ya liboso tosala déjà 3 fois nga na ye avant nga nazalaka na équipe na biso naza vraiment titulaire de poste na tournoi okutu tozobeta depuis makambo wana ebanda pasteur depuis tobandanga na ye vraiment ke tosala makambo wana tokushenga na ye ata boye na ba oyo omonaka te jo avandi na ye na ba ya mosusu aza na espoir ya kobeta bale eza lisusu Etienne, c'était 3 fois ozoyebisa ngai eza ya 3 fois oyo excuse abenga kutu Etienne ya Flori 3 fois ozoyebisa ngai eza 3 fois oyo ya Etienne azoyebisa kaka makambo wana il faut abima na yo lokola mwasi to bobimi na ye wana déjà nabimi déjà na ye peza teke mbala moko ya na ngai yo moninga mobali ndeko na ngai ata yo moko parce toza na choix te toza na choix te ya asimile bo munduki vas-y ok tobima vraiment nga na ye nde naza wana ozomona nde navandi wana navandi vraiment na courage ya mwana mobali nde omoni vraiment navandi na nga boye nakomi ata na équipe joueur kaka ya entraînement omonaka vraiment ka moto ake na ye asala entraînement soki ka match eye jour ya match boye naza libanda ere nyonso naza libanda mais na équipe omona ata entraînement tozosala ata entraînement coach azogangela bato balanda nde lokolo nanga ata kombo nanga kutu président atangaka lisusu te na équipe nde naza ti lelo ata kombo nanga vraiment ke te Flori ezala boye te ata appel boye eza lisusu te parce que nazokoka lisusu te kovivre vie wana so mpo nayebisa ye Etienne mpo nayebisa ye na affronte nayebisa ye eloko wana nazokoka te parce que de eso ye nayebisi ye ye nde azofuta ndako mpo ye depuis akenda makambo wana deja aza na ye na succès ya komosimba na ye mwa bambongo nazomona ya komona ye atie provision na ndako boye soki vraiment pasteur nameki kaka koyebisa ye eloko wana nga monzo navandisi ye nayebi ke sukasuka naozala na kaka libanda abimisanga so nga nakokende wapi nde nazobanga nanga naza na camarade na nga oyo nazalaka naye nayebisa ye makambo wana nyonso camarade na nga ezanga atalaka baémission na bino makambo ebele vraiment ye alandelaka ere nyonso nde natuna ye adresse aexplike nga alobi te soki te nga moko na osala nini nakende otika aza vraiment pire nga vraiment meilleur ami parce ye moko azomona makambo na nga ndenge échange makambo nyonso ozomona ata nde nakomi boye nazalaka vike toyebani te nga nazalaka boye te nakondi pasteur nakondi na basusi na makambo ezolekelanga mais ye kuna aza na ye à l'aise azosala makambo na ye basorti omona ake na ye asali makambo na ye makambo ndenge azosala ezo evolue yanga siko ekufi nyonso makosangaki te omona ata nde ozobeta bale boye soki kaka osali eloko wana omona yo mpe ya mosusu basomba yo boye ti ka nde ozomona bajoueur mosusu oyo totalaka na batelevizio wana bakosomba soki ka tosali eloko wana
ponga vraiment pasteur nazo kosote nazo courage ya kosala eloko wana tanga yebisangi eloko wana soki vraiment osali eloko wana Flori omona okozala na succès okomata pe ba osomba ata na ba première division wana ozwa tata na poto baye basombi yo manager moko ayazwi yo moko mona talana oningi ekili boso ndenga na ndima makambo mais nyonso ekei na mo pasteur nde camarade na nga amemaki nga lobi kutu tolingaki toya lobi dimanche wana vi ke makambo ya bafeti wana ye moko alobi te peut-être basalaka dimanche te tozela lendi nde toyaki awa ba 6 heures nde tokomaki awa nde toyaki nasolola na bino nzambe mpe asali nakuti bino boza ngakuna bana obanga ya mosusu nakuta bino te mechase nakuti bino pasteur ndi na ye vraiment mpona luka solution na makambo wana nga nazokoka te nakoki vraiment koyebisa ye te mpo soki nayebiseke te navandisa ye boye akobimisanga nakovanda na ye lisusu te ndenge nayebi ye vraiment navanda na ye te nde na ye epa na bino bosunga nga vraiment bosunga nga na problème nga naza nango nzambe oyo asala biso ngolo ya Flori pasteur tosunga yo mpona problème oza nango koyoka bino eskize nga kobenga oyo mpenza te na mona yango eza kositoye motu kobenga motu yo ezala na propre te kosunga bino oui c'est bon mais déjà yo mo ozoyebisa biso soki olobeli Flori olobeli Etienne plutôt place akovanda eza te bo ndenge oyo na tv na ndenge tokobenga ye po aya est-ce que place akovanda omona pasteur nga souci na nga eke pona moni vraiment na moni pe masa na nga alakisi nga natali vraiment ba video ebele pe na yoki pe sango na bino na yoki déjà makambo na bino pe nga naza na foi naza sûr que te nzambe oyo bino bosalelaka akosunga nga wana naza d'accord na yo parce que lobi nzambe oyo bino bosalela akosunga nga esalamela yo lolenge nini oyo ozondima amen mpo nazongisa malobi mpo papa to naza sûr que ti ndeko Etienne abandaki kopropose yo eloko wana to makambo wana aexplikaki yo vraiment alors ntango bosali na ye bosala yango place nini na ndako bofutelaka to bosala yango na endroit nini kaka na ndako tozaka nga na ye kaka kaka na ndako bofutelaka tozanga na ye kaka na ndako ntango bosala yango cérémonie nini oyo okangaki na motu na yo oyo Etienne abandaki kosala avant bosangisa na ye nzoto bon pasteur nga na remarka eloko wana plus de 2 fois ye ava tobanda makambo wana comme si aloba nazotala boye moto aza ye moko mais moto azoloba ona azoloba na ye soki kaka na fixe miso boye achange na ye achange alobaka omona alobi soki natali ye boye achange na ye tikali kimia nde eloko nga nayebi oyo asala apart wana eza na mamuso abandeki kosala mpo apropose bosala ilo omo tasalaki liwa likasa ilo omo tasalaki liwola prière bobandeka mbala moko art te ka oyo nazoyebisa yo ava tosala makambo wana ye alobaka okay moi tozaka 2 personnes na ndako mais moto aza ye moko quelque part azomilobela donc eloko aya nde nayebi d'accord l'homme de Dieu Papa Eli toki mimbango mpa na bino parce que nzambe atya maloba na ye à travers bino Sodome na Gomorrhe soki nzambe abomaka yango c'était à cause ya biloko est-ce que ndeko na ngai Flori grâce à nzambe ozala likolo na ye La parole de Dieu me dit, si tu confesses tes péchés, nzambe aza juste et fidèle pour na ko pardonner yo pe kolongola yo na kati ya mabe nyonso. Si réellement makambo ndeko na biso Flori Otikoloba azo regretter yango sincèrement, c'est Dieu là nazomona limite n'était pour akangola ye. Gloire à Dieu. Néanmoins
avant ya kopesa solution na problème, il faut que tu aies la source ya problème et puis quelles sont les conséquences après avoir commettre acte, qu'est-ce qui peut suivre, peut une créer instabilité na kati ya vie ya mutu, ezala du point de vue physique, ezala peu spirituel. Ndeko Flori papa ako beti di solo ya oza joueur depuis bosali ba acte ngo omona makambo clair te. Nakoloba no boy boza genre ya famille oyo esenga fo botambo na kati ya pureté ainsi que sanctification, parce que tant que bokosala ka makambo nyonso ezosuye bomoto na bino, ezosuye âme na bino, yeba ke botikala komona loboko ya Nzambe te, botikala kofivre bolamu na kati ya vie bote. Tout ce que ozosubir na makambo talent on Nzambe apesa yo, c'est parce que eza lokola rejeté ou ezali comme richesse Nzambe apesa yo. De la première fois quand on accepta ki bo commettre acte wana, c'est par là pe Nzambe apesa ki mu Congo, parce que apesa yo talent, ayebi ke talent o ya apesa yo okozala na confiance par rapport ya yo moko, et puis oyebi ke Nzambe mutu apesa yo yango oko promouvoir yango po lobby yango pe ndenge za comme gagne-pain ya vie na yo. Mais tango yo tiki ba séduire yo na maloba moko boye, ça dit même Nzambe ozana confiance. C'est par là vous subir makambo na eza lokola eza karma ya makambo ya Nzambe likolo ya vie na yo, parce que apesa yo eloko mais okoki o gérer yango malamu te. Pourquoi nazoloba bongo? Iloba Nzambe ezopekisa ke mwana mobali akoki jamais kokoucher na muningane mobali, parce que eza abomination. Ou bien abomination ezani eza otobenga ka botutu, or mutu aza na kati ya botutu eza lokwa na pesaka exemple mon clair pe physique. Mutu aza na kati ya botutu eza lokwa mutu bapakoli na kati ya potopoto nzoto mobimba potopoto. Oza sûr que bisika soirée au bato balati pembe mutu ana oza na accès à kokota place wana nde de la même manière mutu aza na kati ya botutu. Donc même ata na porte okokoma te, parce que oza suye oza salité likolo na nde abomination likolo ya vie ya mutu. Tant yo commettre acte wana, donc ça dit nzoto no mombe komi suye. Même ton esprit est sous une facilité à vous accepter ya kota na trône de grâce, parce que vous assuit ya ngondo mona isenga ka atubela atika nzela ya mabe. Et puis na bateau balulaka makambongo, si réellement bazana conscience ba désavantage les anakata makamboana na ndimité muto penza na esprit fort akondimaka lisusu asala ba pratique wana. Okay. Parce que l'homme comme étant mutu ndenge tozaboye, nous avons ce qu'on appelle azana 8 esprits. Au-delà esprit ndelo baka l'homme a 3 parties, corps, âme et esprit. Mais na kati ya bomoto ya mutu ezana otu bengaka les 8 esprits où ils ont généré bomoto boy. Il y a un esprit mususu au hasard a joué rôle mon était moi l'idée fait bimi boy. Il y a un esprit au hasard au contrôle. Na bi na terme médical il y a ezana ba terme mu ba bengaka. Alors ndenge zaka 8 wana ekabwana 4 ekabwana en 2 parties. Il y a 4 au baza fort et puis 4 au baza faible. Les dames bazaka na ngoka nyonso ezaka 8 faible. Or effet tango un homme a accepté ba coucher na ye na voix anal ndenge ezalaka yeba ke a perdre déjà esprit moko. Okay. Yango soko tali malamu otali ndeko o déjà sa koti na nzela ya pédophilie. La première tendance oyo akobanda ko afficher au mona quand le premier esprit est détruit, et l'ongola qui force ya ki mobali. A comme tendance trop féminine.
omona ermo maboko biso mibali to vanda ko vande loboko ya kokanga ye ya ye fuye ebaluka donc moi ba fier ya que moi si ebandi wana première des choses tant l'autre esprit est détruit dans moment ya rapport sexuel nde et comme a ko déformer même lolenge ya kotambola nabike bandeko oyo bazwa temps ya observer bato wana o comprendre makambo na olo akomodenda donc cet esprit là ce qu'ils a détruit donc kimobali omoni elongwe kibomashi ezongi ikoti katina. Or tout ça c'est fait parce que au koti na kati abomination et que l'esprit protectrice ou ezaki likolo ya vie ya kimobali elongwe. Troisièmement, ce qui est esprit wana eza détruit au mona même voix lo lenge ya kolo moni to solo ati eza voix d'homme et moni moi lourdeur mo ibima na kati ya voix mais pas na bango mona ils ont toujours tendance à kobimisa sous voix ya kimobali neti ndenge otonner likolo ya moto gangi yo na lingi otika likambo wana on sent que il y a kibomobali et eloba mais na bango ce qui déjà troisième esprit les a détruit au mona papa ele donc même ilolenge ya ton ya kimobali elongo eza isute. Alors quatrième esprit c'est-à-dire wana nde eboma kimobali kimobali tolobi je crois mikolo bazo comprendre oui ils ont kufa parce que les gens au balekaka na ba rapport wana ils ont capacité à concevoir ya kopesa mwasi zemi wana de deux quand na quatrième wana bakolongola ye puissance wana o ezalaka moni tout homme ce qui a devant une femme surtout pe ceux qui oyo baza yebanité mais o ezali selon ba critère ndenge mobali azaka nango il doit toujours sentir quelque chose kati na ye oyo to benga on les vibrations na kati ya univers to benga on les vibrations donc sentir quelque chose qui t'attire vers l'autre ou azali sexe opposé mais bango siko et comme à chaque fois soit okutani na muto azana sexe opposé à ressentir le côté parce que tous les 8 esprits est comme imoko or ezaka tango ezokufa bongo au que etika la 8 bongo et comme 4 parce que et s'associer na 4 or ndenge nzamba équilibre yango ezala 4 faible na 4 fort les 4 faibles ezala comme ba to benga onini ezala lokola moni bilanga donc muto lo na bilanga po akengela bilanga malamu po ba nzete kola esengaka il faut kwa rosaka yango or les 4 faibles et ça la musala ya kwa arroser les 4 forts pour na ezala toujours en mouvement ezala toujours en équilibre or sur les 4 forts ceux qui kaka eza détruit yebake elongwe pe mbala mo atikalika na 4 esprits faibles mbala moko catégoriquement ezala même sous se déguiser boy mais oh moi si parce que tout ce qui est akibomobali katina ye eza ya kokufa. Alors je profite par là pour na koloba na yo ndeko zotalaka na kati ya mokili oyo tant que toza ba vivant yeba que par rapport à ma acte ou tous opposés il y a toujours des chemins ngai na ko préférer na pesa yo astuce ya malamu bunda pour gagner un paradis ou bien un lieu de repos quelque part. Amen. Que non ba acte nozo sala ou ki niko gagner lieu de tourment ou gagner enfer. En tout cas ezala malamu te yango pete ezali tina o nzambe atindi ngana na mokili. Alors tous les actes aux opposés yaba pédophilie nyonso zo sala oyo oyebi ke zo pesa nzambe esengote. En tout cas tika yango kolukate au père de âme na yo likolo ya mbongo mbongo tokutaki yango tokotika yango ezana mutu moko te bakokundaka ye na mbongo. Amen. Ebele tomonaka mange tozoyoka ba mythe ba histoire ezobetama oh milliardaire wana bakundaki ye na mbongo boza sûr que mbongo ne nyonso bakundaki ye na yango na ndimité.
alors rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ndeko Flori. Nzambe aza fidèle. Amen. Nzambe azaka na bosenga ya bato oyo bayeba kopesa espace na kati ya vie na bango. Akoyeba ko-créer bango nzela ya malamu. Qu'est-ce qui te dit que oza censé faut vandaka ndako moko na ndeko non? C'est parce que omiche les limitations. Or par rapport ya talent on nzamba pesa kiyo okokaki pe à travers yango o créer pe avenir na yo. Parce que oza censé faut bala. Oza censé faut créer foyer na yo. Oza censé il faut créer makambo no lolenge na yo. Mais age bobotama na famille moko mais boza na destinée moko te. Kolinga te likolo ya bapasi ya mokili o perdre o ya mutu ya onzambe ache likolo na yo. Toko solo anandeko na yo. S'il est prêt ya komona nzela ya lumière ezali nzela Yesu. Toko sungai. Choix ekozalaka epai na ye. Biso moyen ya koforcer mutu ezate toza pour ça to travailler na bana ya nzambe o baza censé comprendre et réalité ya monde spirituel et puis réalité ya monde physique. C'est ça on a koyi koloba ya mwana papa ili. Matondo mingi na bino papa Thomas Fabien pona konimbola biso lolingi nini nzamba kokosala ngolu pona ndeko Flori. Nga ola kokobakisa na mutu alandi biso na sika to linga nzambe. Aza makashi, aza malamu, asungaka biso. Ndeko Flori otoza na ye a commettre acte oyo. Peut-être yo tala ngai ko commettre ngote. Eza abomination. Papa Thomas pesi biso exemple simple. Eza maman na abomination. Andimi kokoma mwasi pona kosepelisa ndeko na ye abonga na vie. Mais siko lelo yemoko atikali par terre. Rien ne marche. Et loko moko tezo simba na vie na ye. Le contraire ndeko bambozo simba. Azuya futi na kaka ndaku apese bilamba apesa mbongo. Ndeko Flori andimi ko bimala muninga na ye mobali o aza ndeko na ye propre. Mwana ya mama kulutu na ye. Bakoma mwasi na mobali po ndeko abonga na vie. Ndeko Flori toyoki nyonso o l'homme de dialogue. Elo ngala kosenga na yo zala na maîtrise. Vérité eyaka na escalier. Lokuta ni yaka na ascenseur. Ça veut dire que maîtrise na yo ekobeta motema dengo yo luka biso dengo za sir na nzamba o esika ndeko na yo pe Etienne ayamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que sans Zambi ozo mona gagné wana eza pamba. Arola la boye yemoko mutala mokite. C'est que nyonso za nango eke pamba. Zala na maîtrise, ko brutaliser été, ko bundisa été. D'accord? Papa Israël, est-ce que ndeko komi ndeko Etienne bonjour. Bonjour. Bonne santé. Comment on est en droit facile hein? D'accord. Est-ce que vous pouvez vendre? Yo ah. Flori. Mais natika on anda kuti. Mais nazo tuna yo ibisa natika on anda uté. Mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. Mais ce qui est problème, tu régler là-dedans, d'ailleurs, après une émission, d'ailleurs, pour la coupe de la bande, d'ailleurs, ah, ok. Oui, s'il vous plaît. Vous assurez que Nanda soit bien sur le nom au Yokaye. Mais, Azan de Kunanga, au Yokaye, mais ah, bon, d'ailleurs, pour une émission, d'ailleurs, non, pour la coupe de la bande. Déjà, comment on a raté nous au Monaco, au Yokaye à la passe. Alors, Papa Etienne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vendre? La Seigneur, vraiment, pardon. Mais ce problème, les arbres, là, pour nous. Parce que une émission, il y a une émission, il y a une pour la macambo. Mais émission, oh, il y a qui peut objectif, c'est rapport à l'école. Tu as moins de bien. Est-ce que vous avez l'harmonie dans le? Ouais, harmonie, ça y est. Vous assure? Ouais. Tant qu'il y a une harmonie qui harmonise entre Mana Flori. Harmonie, ça y est, parce que Azang et le côté, tout ça bien entre Nana. Jona Flori. Ouais. Mais Flora est à Ouattala. Olingo lobake ngana yo toza vraiment bien na ndako. Etienne. Mais olingo lobake ngana yo toza bien na ndako ndozo loba vraiment boye liboso ba pasteur ozo koza pe ke toza bien na ndako. Flori. Ndo lingo yebisanga ndi na zana. Imagine toi makam olingo bana loba ah. Imagine toi.
Ce que vous avez un problème, au revendre nalembi nanga ifo na ya awa nazwa solution nalembi nanga vi nanga échange nalembi pardon nalembi nde na yelelo awa balukilanga solution nalembi solution par rapport à makambo nyonso ezoleka nga naza mwasi na yo te naza vraiment mwasi te ke ozwa nga vraiment okomisa nga mwasi na yo vraiment okomisa nga mwasi nga nalembi pardon nakoka te nakoka te Flori soka la problème avant ça na ndako olobilanga et na kuta ba caméra bo na bule émission pour emilinga après ba publier te ya Flori pasteur papa Etienne azali kinayo peut-être muso zo on a volé ya humiliation pour comme il au plus vite ya mais nga na osenga yo tant que yaya oza ki motema ya ningo supportera ina ndako o supporter te na niveau vous supporter so ça pour na humiliation na ko bibala ki so ça pour na humiliation na respectable s'il vous plaît na ko bibala ki parce que ba bêtise o ya oloba o ba bêtise o zo loba o est-ce que ya fan singa yesinga ba buso ba o ya oloba o eza bêtise te eza bêtise te non bêtise te o yebinga très bien hein pourquoi bo eza ngai o yebinga très bien même na sali yo s'il te plaît mais si vous avez un problème on va humilier vous été c'est une humiliation mais c'est quoi ça beta ndeko makasi bo c'est na ndako beta ka epeka siko na attitude yo nde alinga solo na ndako pasteur eza des contraires parce que soit avant ça taki ndeko na ye to moi to yebali poso mais ya boy un an premièrement na ça kutu biso bapaya oyebi biso te tala ndenge osali bozi ko so boza bino mibale je suis désolé sur sa place na nga comprendre sur sa place est-ce que ko vanda to solo au moment où tu le vois il y a des choses de côté ko kabona na itazana ndiko ya so kabona yi na ville ya Kinshasa au besoin na bato misusu ta parier mbuzana d'accord ils a humiliation o tozana ipemi les papa tuma aza apôtre omoni singa famille bendanaka mais katanaka te to bongisa so problème ezali pour kata il faut makila ya libote lo wakati no hein chakanda na aussi si un problème to bongisa pourquoi besoin na harmonie na katanga parce que le so bon matériel de nous déjà net nini yo kanisa yebisi biso o biso to yebi na te yo yebisa biso ay alubila o komisa na mwasi na yo tani faut ko na fleur ko alubisa o komisa na mwasi na yo de quoi tiens na ibona maloba ok d'après on a sens ni akoloba ki o komisa ya mwasi na bazo tumati répondre te nazo tuna ndeyo parce que yo nde osiliki d'après on a sens ni ya koko akoloba ki o komisa ya mwasi il faut que ils passent donc yo komisa na mwasi et qui na sens qui na komisa ko la mwasi ko ba payer na contexte siko lingo wanga na ke dozo sala ngote Etienne olingo wanga na ke ngana tozo sala eloko te toza na biso pe oyepe a ozoloba ke te toza bien ngana toza bien yonde ndoki na makambo zo sala ya Etienne yonde ndoki na zo biso yonde ndoki makambo yo zo sala na yonde ndoki ngani wana na za ndoki yonde ndoki oh yondo zandoki yondo zandoki na bi yondo zandoki na makambo nyonso zo sala wana omuni lelo esili na yeso esili lelo esili oh ya Flori s'il te plaît de côté est-ce que c'est vrai que comment on bimana ndeko ya mobali lokola mwasi excusez nga so na beti so liba parce que na ndenge oyo so kaka na ndenge oyo yebelinga babuzo ba oso ba pesi mon ba pesa réputation ya star pour nga
Et bon, on y mango. Après, ça explique, vous savez, on y mango. Sur la FC, nous, là, c'est des exemples. Tu as porté plainte, il a mis la roche de Tina Souka. Ah, ça va prêt. Yo, ça va prêt. Nazana ba preuve makambo nyoso. Yo lingo wanga na nazo tuna yo. Na tunyo voma. Yo lingo wanga na makambo ana nyoso. Nazo tuna yo. Yo lingo wanga na makambo nyoso ndeleka. Eh? Ulingo wanga na makambo nyoso. Na wanga nite yoka. Liboso jiti ba tout osala ba preuve. Yo pesa ba preuve oke Yetiene. Omoni nga lelo, na lobby lelo, na loba nyoso pe déjà na lobby. Ne nazana na lobby déjà vérité. Na lobby nanga, nana kopesa nga mbongo. Nana akopesa nga mbongo. Nana akopesa nga mbongo. Nana akopesa nga mbongo. Nana akopesa nga mbongo. Ngana lobi lelo ifo nyoso esila. Ifo nyoso esila nde lelo. Nyoso ezosila nde lelo. Oyoki. So lingo bomanga menga déjà na lobi vérité batu bayoki déjà. Oyoki. Batu bayoki déjà. So lingo bomanga kaka. Bomanga. Oh. Mutafuti mbongo ti. Awoya pe a te kwa sala sabotage contre lui. Jamais awoya bon. Point. Point milliard artiste. D'accord. Wana makambo na bino. Wana makambo na bino etalinga te oyoki. Wana makambo na bino. Ndeko Fleury. Pasteur. S'il te plaît. Papa Etienne. Obi mutakoya pe a pesi biso mbongo. Pour tout ça là, information, tout sa communication pour la réputation de biche, pour la réputation de d'abord c'est faux. Moi je suis serviteur de Dieu. Mon pensée c'est papa apôtre, papa Thomas Fabi. Na kata o esika, tu auras mbongo ya mutu, tu peux sa réputation ya mutu. Le contraire, tu sunara batu bazala na harmonie. Longano équivoque, on a pesi biso mbongo pour te sa réputation na. Est-ce que déjà mon anga nda kuna yo? Pourquoi pas la bingo nanda? La première des choses on a bingo nanda côté réaction envers les kuna yo déjà mabé. Vous êtes trop méchant. T'as la brutalité na yo vers. Ozo le laza esclave na, c'est esclave na, ça ndeko na yo. D'accord. Tokangi publicité. Et papa Thomas. Papa Eli. Malobani le rozon c'est nande ko viga za na besoin okinde. To tigala nande ko Fleury ozo comprendre biso plus mieux. Que to za nande ko Etienne. C'est raison, on comprendre ko pesi raison. Merci. Ndeko Etienne. Ah, Etienne. Nayoki deya ke imer no déjà baby. Ezana lisese moko na mokida elobaka sepela na vérité ata ebebisio bilamba parce que suka ezana savon moko ekosokola bilamba na ebonga lisusu likambo liboso na koloba ezali biso tokozwa mbongo tobebisa réputation na yo po to gagner nini wana première question. Deuxième question, Papa Etienne. Olingo confirmer que makamundeko Fleury a lobby eza ya solo te. Ya ngondo ebisi bisote. Ngano photo sur ba langage oyo kaka ngano nde tokoyokana. Tolongo li mamba Fleury to chepembeni. Na parcours na mamunyonso ndenge osala kiwana oganye nini na kati yo nanga kande to yebi mamuto osola oganye nini na kati ezana ba promesse mo ba pesa yo est-ce que osoko ki déjà ko komata na 50% ya ba promesse ne ba pesa liyo ka yo nde oyebi Papa Etienne soto bengyo awa ezali pona ko humilier ote ezali parce que tozo fardo wana ya kosunga bandeko o bazana ba problème
à chaque fois soki moto aye na problème quel que soit lolenge nango esenge to lande lango to sala enquête koyeba eza lolenge nini pe toko résoudre ngo ndenge nini na ote aka selo liloba nzambe osambelaka okendaka église tosambelaka olingaka makambo wana te me osambelaka na ndako soki eza na nzambe nomo otya na kati ya ndako eza bien okoma okalifie na lisusu te tozosolola mibali basolola bongo ndegono mobali ata soki akretien yo ya ndenge ya mibali nde basololaka basi nde balandela makambo bakendaka na badetail bongo mibali soki ekoti esili nango yesu lokola yo osambelaka na ndako ndenge osambelaka na biso oyo tozalaka na kati ya bitonga na kati ya baeglise eza mpe temps oyo tozwaka mpe ya kotanga mpe liloba nzambe mais quand même tokopartage mpe ti mwa liloba ngo soki mpe ekosunga yoloba kaka yoloba merci naosepelaka mpo na écoute na oyo esalanga bien na kati ya bible ya liloba nzambe oyo ya nzambe oyo biso tosambela eza na verset biblique moko eza Lévitique, je crois 18, entre 20 ou bien 22. Ils ont sur les rapports sexuels entre mibali na mibali. Na comprendre peut-être yo makambo ngo za na kati te mais ezaki pe moko ya makambo na otso solo pe na ndeko flori. Or Bible eloba nini? Tangu bato ba pratika makambo wana balataka botutu utubengaka bilakeli mabe efeka ya kusala acte wana olatia so esalema ndeni Jean 10:10 elobi boy moyibi ayaka koyiba koboma pe kopanza moyibi yango eza nani eza mokosi lelo ndeko Etienne ana ba talent ana mambo ebele ya bien likolo ya vie na ye ibeke na kati ya monde oyo ezala spirituel ezala physique bapesaka kaka na moto aza na yango nasi explike malamu ndeko Etienne so oza na talent te oza na étoile moko te eyepela likolo na yo jamais ndako moko ya molili ekoki koyamba yo totala neti oyo babengaka tonneau vide neti citron oyo deja esili mai oyi place nango babwaka yango ezaka fulu mais oyo eza nanu na mai nango na kati nanu balongoli te balengelaka yango de la même manière mpe domaine spirituel efonctionnaka bongo soki étoile no eyengara makasi soki na ndako ya nganga akoyamba yo so akoyamba yo non seulement mpo asalelo makambo mais akoyamba yo mpo atire énergie oyo eza na kati ya étoile na yo apropulse yango yo okanisi makambo efongwami mpo na ye me nzoka ya yo wana nde bayibi lisusu une partie na kati batiki yo oyo wana ekende liboso liloba nzambe eyepekisa rapport sexuel entre mwasi na mobali lokola eza na makambo ya yo te totie na biso mopanzi me na okende no droit au but il y a des promesses moko oyo bapesa yo par rapport ya sala boye oko gagner boye oko profiter boye mais kino lelo je parie que nanu ekokisami te lolenge babalakaki yo wana premier point. Deuxième point, ozo se rappeler lolenge mama na bino akufaki na papa na bino bakufa baliwa moko mystère ti bakuluta ya libota bamitunaka mpe bayebisa bino ke toyebi mpe te liwa oyo tokocomprendre cause nango te me ngai nazoyebi biso eza na mokolo moko na kati ya libota na bino akufa nanu te me atambolaka te ayebi verité ya makambo ntango tozalaki na ndeko Flori nayebisaki ye genre ya famille na bino eza genre ya famille esengeli botambola na kati ya
sanctification na pureté. Parce que yango nde ekobate bino par rapport à poursuite au boza nango. Oza poursuivi na mambo ebele ndeko Etienne. Ebele. Monde ténèbres eza na posa ndeko Etienne okweya ozala mutu te. Yango balakisi yo nzela wana oyo kei wana maki ozowanga na keza te. Balakisi yo nzela wana. Il y a des choses au balaka yo. Pour mona ke biso to bato lokuta te. Si balaka yo eskata ekokisami. Yo zaki na poso kende ba Dubai. Est-ce que c'est ok? Osali tambo ni na makambo wana. Maramunde kono azoloba eza ya solo. Na biki ozoboya par rapport à réputation c'est normal. Na biso to loba pona ko humilier yo te. To loba pona obongisa bozala bien. Kino lobiki yo nanga famille kaboni lelo. Ya on a répondu ki yo po kabona famille fo longola makila famille. Tant que boza makila moko boko zala kaka bandeko. Nako shite boy. Moni nzamba kabolingo. À chaque fois muto ko ina mbeba soit reconnaître yango. Nzamba yeba ko créer muto nzela ya sika. Amen. Parce qu'ami bengi il est le chemin, la vérité, la vie. Vie oyo bakosa ki yo wana o kanisa ki okoganye. Nzamba za capable ya kopeso vie ya sika. Gloire à Dieu. Nzela o batambo tambola ki oyo kanisa ki eza nzela ya solo ti lelo ba blocage ma mususu. Yesu Christ. Ndeko Etienne. Est-ce que kopesa Yesu espace na mutema na? Parce que namoni loko mo gagner na kati ezate. Bishop. Parce que kolobake ye ce qui va foutir mbongo, ce qui va foutir biso mbongo. Makambu ya liwa ya ba para na yo. Nanya ye bien. Pasteur. Bishop. Awa yebate na roba na ndeni ni na rosuka pende ni. Premièrement, je suis désolé. L'attitude na yaki, ande na kotila ki. Naza vraiment désolé. La 5 excuses devant bino. J'espère mondo to kosa mingi. J'espère mondo to kosa trop. C'est mon frère. Namona nga makambo esimba te. Nakobeta mutu, nazotia partout, nakomona kaka ça ne va pas. Et ba idée yaka nde idée tinda ngai. Nakenda kwa nganga. Nakenda kuna bimo boyebi kuna bapesa ba condition. Il faut condition epesa mi okobo ya te. Il faut assumer ngo. Basta. Et condition bapesa nga. Il faut na bimana bala mibali. Tant que na bimana bala mibali. Ba chance na ngezoya. Mais avant na bimali banda, il faut na banda na kati ndaku na ngana za. Pe na kati ndaku na za batu musuti. Za ba infilité, Ay, désolé. Za batu musuti. Ça fait mal hein. Batu za ba na kati ndaku, to za kana ndeko nanga. Na banda ko proposer yango aboya kina ye mona batu. Il pas ça jouer à beta balé. Avec au bon de là. Si na convoqué mutema na ye.
comment obima na ye. Et première fois te. Deuxième fois pété. Achat tant ça na ye. Vu que la visibilité na même na réseaux sociaux qui limité. Ba mais que fungola ngamuke. Te na monte. Bozwe ngwe comme roya, na comme ozo bombengo de ndambu. Ok na badai komi kosama. Ok na kosama. Ma grande surprise na ukuta Floria a dévoilé nyoso. Tant se appelle en Zambie. Ça m'a bien rabattu le lingue tout. Tout d'abord, sur la scène, Nzambe pardon. Peut-être à Koyo qui l'a raté. À travers le basal Nzambe. Ce qui, la salle a eu ma bé. Dès qu'on a fait le zali. Na nyonso oyo la salle soko luka place na mutema no limbisanga. Ozakandeko. Sala Nzambe pe, osenga pa Nzambe. Aso place olimbisanga. Abunga inzela. Noso oyo na yibite suza ibe esprit, bande ko kumbanga. Bakosinga. Elo pe la gagner zati parce que vérité tout ebimi na mnoko na yo. Na swini. Po ba benga o star, ba benga na nzela. Mituka ni yo ba promettre nga na zuyango. Eloko nini oyo balobaki na mbongo nini oyo malonga na za nango. Asengi bolimbisi na misu na bino. Ndeko Fleury. Pasteur. Alors, Seigneur, d'abord, merci pour nous avoir besoin de Oisika. De quoi tu es? Pasteur. Après, c'est Bichon Mongote. Ils avaient qu'un mandat en Zambie. Dès qu'il y a un canal, il y a Fleury pour mon guérison. D'accord? Et comme on a un bal qui est en train de ça fait mal. Tout le monde a mis sur la famille. Mais tout ça, le famille, la famille, ça la bifine. Famille na famille za na maluba na so papa to mati mon batenge na famille na bino za famille mutasimba akisite tala ire parce que depuis na lobby boy na ko kufate au mona babominga ko kufate la Bible nous dit il y a plus de condamnation à ceux qui sont Jésus Christ gardez qui papa Thomas papa Eli Nzambe na bino où ils ont Jésus Christ de Nazareth de quoi na lobaki belé. Mais Zamba monisho ilo wa mwindu na sali banga mwindu na maya mwindu o ebeti motema na yi avouer mabenyo so asalaki ilo na koloba na ndeko Etienne ezali ezaka biloko mibale ya liboso a abandonné nzela wana bakosaki ye. Parce que suka vi na ende etikala kuna kia mibale ayamba Yesu comme konzi mobikisi ya vi na ye bana ba famille ozana mambo ebele na kati cette lumière ya Yesu nde ko tambusa bango na nzela malonga parce que ba utiliser ye pour ba détruire ndeko na ye. OK. Tumoni makambo ndeko na ekufi eza cause ya makambo dosalaki yo nde sikozaki kanani ya makambo mais kobanga te soko yambi Yesu motu a repoursuivre wazate parce que Yesu azaka assurance azaka protection. C'est important c'est ozonga sukuni zati. Merci. So yo yamba Yesu kaka lelo naza prier osala ngo na mon important c'est ozonga sukuni zati. Tosi se mission eza na mambo photo solo kana ava oyamba Yesu. L'homme de Dieu. Oui. Et pour ndeko Ndeko Fleury ya liboso na oyebise
ce qui a comme koyoka haine pour na déconner à limbisa. De la même manière, processus, to procédure, to kenina déconner Etienne, yangope, yope singeli ole quand même procédure. Parce que zo senga nzambe pour purifier nzoto na bino. A purifier bo moto na bino, c'est par là ndekimia ekokota. Bolongo la koswana entre bino. Ezala malamu. C'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nyonso e bandara na nzambe. Isuka rapé na nzambe. Azaki na biso longo, akomi na biso pe na suka. Ndeko Flori, ainsi que ndeko Etienne, bon tika na osika. To solo là dans l'homme de Dieu. Que va le lengi ni na procédure pour la délivrance. Problème de pasteur. Ndeko Etienne, ndeko Flori plutôt. Papa. Qui dit l'homme de dialogue. Na yo ki déjà. Longola en na mutema. Zo mabe nyonso efasi. Ndeko Etienne, pasteur. Longola kanda nyonso na mutema. Accueillir ndeko na yo na mutema moko. Merci na bandeko nyonso batela ki biso et Zambasa la biso ngolo. Tolanda chemin na yi. Asali deux chemins, le bien et le mal. Mais la volonté en Zambé, on a préféré ngana yo tolanda le bien non que le mal. Mais le là, fils de l'homme a pouvoir sur la terre, okomo lingo sala o ezo yelo na mutu. Si c'est to lokumu, so Zambasa na moté, moi je te dis, vous savez le moté. Na o esika to moni belé. Na mo espérance to za nango so moni ma musu ile kana via mutu obité. Zamba sunga mutu yo ngonga na eko kapabelema. Yango na yo na ngai nde totala ke mission to atiraka leçon. Zamba salongolu obima na mabe. Zamba salongolu accomplir bénédiction o alaka kio. Ce que Jésus Christ de Nazareth azongite to kutana o esika et à travers Jésus Christ auto pesa ba vie to bikaba arosala toujours au rendez-vous pour na ko sunga biso na ko ba solution par rapport ya ba problème o ekomela biso. Kimia nzambe etika na mabota na biso. Juduric House, nulle part ailleurs. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Papa, parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là, on y a aussi un so ah tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.